Les caisses de l'État sont vides. Caisse à l'État, ils ont un bon côté. Il y a le gouvernement, ils ont un projet dans le moutou. Est-ce qu'ils ont réalisé le projet? Non. Bon, on a un gouvernement synthétique. Il se pose maintenant un problème. Les députés pétitionnaires, Baboy, Balobi qui a été investir le gouvernement. Le gouvernement a bomba on a poche na e. Dem so bomba lingwanda. Donc biso to bombier na sama corona biso. Yé pas bomba gouvernement na yo na to atina na ngote. Wana nde bo pesi biso passe d'or. Bo fongoli passe d'or. Boyaki na changu boyokaki. Boyokaki. Bokena obenga intervention de la police. Ba panza bazio. Bino na police bozui zéro. Est-ce que nakosi bandeko na ngai? Wana to boyango. Okendai na nyo sigre, yaba sigre na yo, soke 20 000 motondi. Osuki wana, mais kozonga lisu koto utakite. Bobundi pendant 36 ans, vous avez fier obeta tolo biso bobundi pendant 36 ans. Obeta la tolo. Mais après combat, il y a la paix. Il faut se régaler, il faut paix ma paix. Oh, on peut mériter, il y a bobundi les bitumba. Mais bino ba pesa bino le côté, ba zubino le kwa bandi, ba pesa le toko na diamba, obina baba. Ozoi na bomo ina yo. Ngai so ande kona mwasi. Chilong, merci nayo. Sakana kaka na kongwango, lokoleza mboka ya tata nayo kabe ya kamwanga. Biso pe tokolakisa yo ke biso to aba congolais toyebi pe. Oyo azui ekoki akotaki pauvre azui mbongo na ye akende ko rene nango avana nango na ndako na ye na ba semeki na ye ba Rwandais avana na mbongo wana mabele eza pona ba Congolais et non pas pour les Rwandais. Je suis Hervé Matata, le coordonnateur. Il y a Esika où il y a place à résistance à Massina quartier 3. En même temps, coordonnateur, il y a résistance à Tchango Momi. Papa, gouvernement wana ezali monde. Gouvernement wana ezali non événement. Et là, on a le gouvernement, et ça, et là, déjà, le président Eli Martin Fayulu m'a dit, clairement que l'Union et la FCC cache, et ça, encore deuxième grossesse, et on a union sacrée. Et là, on a un sage, Kumu Yamboka, et Bissimo Kete, Makamboana, Zali, Kezali, Zemi, Balek, Otia, Tembete. Bango bazaba to bamoni politique musika liboso na biso. Liboso ya Chilombo, liboso ya Motonyoso. Alors, tango ezali bongo. Yeba que baboti mwana na césarienne, mais mwana wana malheureusement abotami sous-morné. Dans le sens que gouvernement wana ezali na vandi lokola basali fondation likolo ya mai. Yo kamati ba député ya Kabila. Okomisi bango ba député na yo. Osombi bango na misolo. Olaxi Kabila qui est na mbongo. Oye na bon niveau à parlement. Na feti oyo obengisi feti à 50 personnes, on a mis pour 50 personnes, mais yo se permettre il y a kobenga 3500 personnes. Est-ce que tout le monde va être servi? Est-ce que bateau va se péla, va régaler? Non. C'est-à-dire à Kenda qui vit en besoin. La solution était à ses côtés. À une solution présentée par le président Martin Fayulu. À sali tête dure. Moto amato imangongi a kufaka. Maye kufela mbwa mopaya moto amelaka yango. Yango wana tolobi clairement. Nde bazali wana matata ebotami. Matata ebotami na ndenge nini? Ba député pétitionnaire. O ba komaki lokasa keto longola mabunda. Ba komi ko déclarer que non. Biso to kwesaki mabunda te. Pour moi, on peut savoir Rwandais poste. Posons c'est la Kabila 27 ministères. Si tel est le cas, c'est que Tozongi Nabiso, Nangambo, la Kabila, Poto Sala Otobeni cohabitation. Gouvernement Nabiso, Binobotika la Makamabino. Papa, gouvernement, on a un problème d'ailleurs. Les caisses de l'État sont vides. Caisses à l'État, ils ont un bon côté. Il y a le gouvernement, ils ont un projet dans Moutou. Est-ce qu'ils ont réalisé le projet? Non. Bon, on a un gouvernement synthétique. Il se pose maintenant un problème. Les députés pétitionnaires, Baboy, Balobi qui a été investir le gouvernement, ce qui est une solution. Kabunda, comme on a dit, Lokola, Mwana Bitinda, Kolanda Lokola Mboazo, Namukua,
te bolimbisa soki bakoti na gouvernement te tokopesa bino mandataire public baposte ya mboka ekomi kokabwama na ba affinité baposte ya mboka ekomi kokabwama na ba complaisance bazotala lisusu méritocratie te bazotala lisusu bavaleur de base oyo moto akoporte te mposa la ministre. merci mwana mboka tokozala otambola ite question moko ezali na semaine euti ekoleka toyokaki bongo bato yaiki place basila ekokaki babasi ya bino na lamuka epuis moko na bino oyo ya résistance ya moto ya lulis ya sila ekokoki koloba teke peuple congolais ndenge bato yaiki en plus bato basi mpe drapo ya président yaki Martin Fayulu. Oui mwana mboka, ce sont des agitations politiques. Bakomi agité. IDPS, Bemba, Moïse, bakomi agité. Comment bino vous en a charge de relayer sa peuple? Gouvernement n'a bino fait ça madame pour peuple c'est penango. À la fin du mandat on ne demandera pas à Chilombo combien de gens de la Mouka tu as tué. Non. Ba retourner au salut du peuple ni. Pour peuple sanctionné. Makamba ça ba barbarie wana. C'est ce qu'on a reproché na Kabila. Auto reproché qui pas Kabila, yango wana IDPS a comme qu'on reproduire yango. Attention. Biso to zabasi na bango te. To zape ba na bango te. Nous allons répliquer. Nous allons répliquer pour être bango o basali wana babimisi bambeli. Babimisi ba manchette. Babeti mwana mboka retrouver liwa. L'État n'a pas plainte te déposer. Tozolinga tosenga bango justice te pour te dire que justice ya bango. Mais tolingi toyeba hotel wana azala appréhender bazali toyebi bango na sutu bakombo toyebi bazala appréhender soki baza appréhender te nous allons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire eloko ba ko sala wana ezali non simplement base ya New Lease ezali base ya ville ekangi bango ba contre wana bazokoka te. Alors mission na bango ba tiembongo Bemba na Moïse na Chilombo basali force babengango force pour l'action bakamati yango bastie yango mpona kokende kodestabiliser babase nyonso ya président Eli Martin Fayulu. Émission na bango ezali ke bakoyebi ke élection mpona bango bazokanisa kozala te. Il faut tokende na glissement sur ce, il faut fragiliser les bases ya Martin Fayulu pour que ntango apesa mot d'ordre peuple azala fatigué anéanti tozwa contrôle nyonso tolobi lokuta monene wana nde bopesi biso passe d'or bofongoli passe d'or boyaki na ntiangu boyokaki bokende kobenga intervention na la police bapanza base yo bino na bapolisier bozwi zéro est-ce que nakosi bandeko na ngai awa soko meki eza cimetière apocalypse ya vino soko meki akokufi awa te biso toyebisi bango soki bazoluka bakanisa lokola baza na bataille rekayardi baza lokola bato moko bapomba tobenga na lingala bango nde bakomi otinda bango. Les gens de l'IDPS, vous êtes des cons, vous êtes bazoba. Les jeunes comme vous, on vous utilise comme des chiens de la chasse. Et ça, c'est normal. Vous bondi pendant 36 ans, vous avez fier à Tolo, vous bondi pendant 36 ans. Mais après combat, il y a la paix. Il faut se régaler, il faut paix ma paix. Oh, on peut mériter, il y a Boundé Bitumba. Mais bino ba pesa bino le côté, ba zubino le kwa bandi ba pesa yo loto kona diamba, komina babala. Ozo ina bo mo ina yo. Ngai so ande kona mwasi, na kokatela kata funa ndakute. Po ozo sama kamozo ebate. Pasi ezo kipe nango tribité. Ezo kipe et le côté. Pasi le frapper biso surtout. Mais yo, lokola yo yesika na kasa Kinshasa. Biso to ba Kinois. Yo yesika na kata Kinshasa. Combattant en 100 jours. Okati luange oye na mawa ya bato bandundu balekisi oye. Okomi na kata Kinshasa. Obandi komona minde epela, o mona na mbujima ite. Obandi komona moto anokumba na potopoto, okomi kumba na makadamu. Omoni lotoko andomela, okomi komela nkoi oyo zobenga ngoi. Il faut ba malamu. Oyo zomona wana biso mona ngokala. Biso batu tobotama awa toyebi ke Congo Kinshasa eloko eza te. Villageois kuna Beni a tomboka. Parce que yo, Mbujima c'est une brousse. Mbujima est un village. Et qu'on a passé 11 000 francs. Au tiki tatano kuna yo yena kusala ambiance na moto na Kinshasa. Okokufa na pota libu munde kona ngai. Okogane pe vite. Pour dollar eza likolo, vie eza passi.
tolingi toyebisa bandeko na biso la guerre a commencé, tout le monde position. C'est-à-dire biso tolobi boy. Guerre lokola bitumbe bandi tozali na tangu ya kosala nini? Kosala organisation ya ba troupe. Déjà tozokutana ka ça demande de l'argent. Na bandeko mususu ko fana na mabisika ya secret, kosala na mabisika moko boy. Pona ko panza stratégie otozozwa pa ba kulutu o basala pe musala koleka biso. Alors tozali na makambo mususu Rwanda fundi Congo toyoki malamu. Rwanda fundi Congo na nzela ya Odombo. Odombo c'est un Congolais. So fundi Odombo c'est que fundi ba Congolais. Rwanda refunda sujet na bisote. Et puis France azotika na sujet Congolais akene osama na CP ba kiza ba kuzoya na France ba kene. Wana to moniongo ezali ezamabe. Biso awa toko présenter bino boye. Programme ezali que le 28. C'est 28 ici, nous irons ici, non loin de nous, l'ambassade de France. Nous allons chanter, crier, faire la pression. Et Tokozalawana, na drapeau ya Rwanda, Tokotumba yango wana. Photo ya Kagame na ya Karega Tokotumba mawa wana. Tokozala ba komona biso. Alors esengi na biso ba moyen. En tout cas, tant que ba moyen, tout ça ba blague. Vous savez Kabila et Tshisekedi ba pauvrir mboka na ndenge moko ya grave. Misolo ezate na katambuka. La volonté est là. Tozo senga bino bocha mbongo na numéro oyo na caisse ya résistance tozo pesa bino. Nous sommes organisés. Tozali résistance ya Kinshasa Mobimba toyebani. Base Newlise, base Kaluka, base Masina quartier 3, base Kimbanseke, base wapi patati matete tout. Toza en connexion, en synergie, to solara. Numéro de c'est encore oza monter mamana mamoni qui reçoit résistance pour lobby déjà le 18. Toza mobangé na rencontre na stade municipal ya Masina. Au président Eli Arokita wana yeboko pour sur la paix, la peuple. Mobilisation, mobilité, il y a des membres. Les membres, il faut se déplacer. Balongwa, Bakende. Tosengi bino, bo aider biso sérieusement. Na numéro yo. Plus 243 81 59 28 392. Plus 243 81 59 28 392. Wanande bozui la grande résistance. Hervé Matata, votre humble serviteur. Message nazanango pour na ba jeune garçon, pour na ba papa, pour na ba maman, pour na bilenge. Nazoyebisa bilenge nyonso. Nayebisi ba maman. Bokeba na élection 2023. Kolanda liputa te. Kolanda 10 000 te, kolanda 20 000 te, kolanda polo te. Tala bolanda ki ba polo. Bolanda ki ba 10 000, bo voter ba député wana, lelo ba na biso ba se retrouver na Kanyama ka sese. Kanda ba 10 000 la bango. Turo yo bolamuka. Bolala te. Biso nyonso na sima président Eli Martin Fayulu. Donc moko a bougé te. Soko mona personne 10 000 ba merci. Na keso mna ngata li pa mena voter te. Yebisa eza mbongo na bango te. Bayaki na ngote. Tozo regretter makasi na gouvernement oyo basali lelo. Ba Rwanda na kati. E bongo biso to sala wapi. Bata IDPS babundaka 37 ba osala wapi. To regretter makasi pona fati. To regretter lisusu makasi. Biso ba mama chango. To regretter lisusu. Le gouvernement ne kwa anima e kwa na mai. To ara posa na ngote. Po biso to souffrir, ba Rwanda ba yo bénéficier bazwa or, bazwa diamant, bazwa étain. Donc nyonso bango ba yo za biso. Biso moto tane ku nazali. Mama bana 14 mais na zo souffrir makasi. Lobi to lola nzana loso ya 1000 francs. Donc souffrance eza makasi. Gouvernement na yo wana bomba ona poche na e. Nde biso to bomba lingwanda. Donc biso to bombier na sama corona biso. Ye pa bomba gouvernement na yo wana to atina na ngote. Gouvernement ne bimi d'ailleurs eza pona bénéfice na biso te, eza de intérêt ya ba peuple rwandais. Babokilo a Tshisekedi. Mais pona biso toyebisi Tshisekedi ACP la c'est le moment to pesi etan ACP la na ba beau frère na ye. Mais ngonga makamu biso to kolakisa ete ke biso to za peuple. Biso to ba to sala résistance ya jango. Force ya Congo eza Tshisekedi te. Force ya Congo eza ba ministre o ya chete. Force ya Congo eza nde biso tala pasi na age nanga. Tala na elongi nanga. Zwa ba Rwandais. Naza mwana muke na age ya 29 ans metala elongi nanga. Ndete ba mpaka ya 30 ans.
ezosala nga pasi na mboka na nga na komona na non niveau ya souffrance aboyi natangi classe naza na chômeur na ndako siko nasimba lisheti nakende nasala kuluna to nasala nini yango nalingi nayebisa bakonzi na nga Chilombo merci na yo sakana kaka na Kongo yango lokola eza mboka ya tata na yo kabeya ka mwanga biso pe tokolakisa yo ke biso toya bakongolais toyebi pe oyo ozosala rendre César à celui qui est César. Tolobi boye biso tovotaki Chilombo te toyebi yete nazalaki observateur na babiro nyonso na kotaki na monaki ata esika bavotaki Chilombo te toyebi yete akoti na magui aye kosala gouvernement ya fiasco pe a promettre biso gratuité na âge nanga na sala psychologie appliquée na université et jusque là j'enseigne na l'école privée oyo ya kosi gratuité d'enseignement de base jusque là akenda akosi moi babisika muke baluba babeti maboko gratuité enseignement boye comme on fait jusque là ata réaction moko azosala ezate atike la biso temps oyo azui ekoki akotaki pauvre azui mbongo na ye akende korenie nango avanda nango na ndako na ye na basemeki na ye ba Rwandais avanda na mbongo wana mabele eza pona ba Congolais et non pas pour les Rwandais oyo eza ya biso atika la biso mboka biso tozoyebisa ba Congolais biso nyonso tozala bazoba te bakosi biso mbalebele cette fois ici biso nyonso Simaya Martin Fayulu le président élu. Merci. Merci Masane au passé un message. Na besoin d'attendre un message et pas à Tumbi. Na Jean-Pierre Bemba. Makamba ça les a yangoté. Boba Bundisa Martin Fayulu étant que président élu. Parce que ça les sous magui na bango basala na 2020 balingi bazongela ngo lisusu. Biloko wana to boya. Moïse Katumbi. Zalaka kote osali. Moïse Katumbi koya lisu na Kinshasa te bonjour tokozwa yo tokotumba yo koya lisu sawa te kanga matoi na yo yebake lamuka eza ya peuple lamuka eza yo ndako na yo te ya basemeki na yo te Jean-Pierre Bemba pe na yo kipe matoi na yo zoloba trop biloko wana tobo yango okendai na nyo sigre ya ba sigre na yo soki 20 000 motondi osuki wana me kozonga lisu koto utakite koyate Katumbi koyate. Merci. Message yango ezali boye eloko nalingi koyebisa Moïse Katumbi eza boye mutu oyo atindaki Francis Kalombo aza politicien te defos kitoko eloko na encourager yo ezali boye pona mbula oyo ekatanaki émission alobi tozalaki olanda biso nyonso tu Francis Kalombo alingaki kokweya kao chance na ye ezalaki kaka pona mbula wana ndenge ekasaki tolinga toyebisa Francis Kalombo yo ntango ozokumisa Moïse Katumbi wana Moïse Katumbi aza na bavi na ye nyonso tu esi ekoka mpona ye Moïse Katumbi azali mode politicien azali fazel politicien Moïse Katumbi atambolaka na bapolitique po asala babiloko na ye babie na ye na mwasi na ye na baekipe na ye na nyonso tu makambo na biso ezali tozali kolanda Martin Fayulu na nsima Jean-Pierre Bemba ndenge oyo ozali wana oza rebelle oza na likambo ya cachet judiciaire yo okoki kopolitite nini kopesa candidature présidentielle te yo déjà makambo na yo esila oza rebelle otuta bato na maboka yo ozala su mutu te na mboka oyo Jean-Pierre Bemba ndeko Moïse Katumbi bon pardon limisanga so na obenga Moïse Katumbi yo linga babenga yo mais ndundu yo zali ndundu couleur wana na RDC ezalaka te lamuka yo zofuka wana kuna ote nazo prêter seulement ngape na kominani oyo coordinateur ya lamuka nani apesaki oyo ezala coordinateur ya lamuka bateau de commandement ya lamuka ezali pa ya Adolphe Musitu Fumupa ezali awe pa Musitu yo pona yo makambo na bino ya politique esila awa nde tozobunda na ndeko oyo ya moyibi Wazali matama esangani ye na mapeka nani na bino oyo soki Chilombo so milombo toyeba ata komona yete tofota yete yango moni batu bakufa na ese Chilombo akipaka te accord na ye toyeba yango ezali okita o mat obligé 2023 ifazongisa pouvoir de par Kabila mais kosimba te Chilombo kosimba te lokolo pesaki mode de par bandeko na yo baya koboma bandeko oyo ya biso moko oyo akufi na bombe wana
tribal pa na bino sate ndenge tozobanda koaplike awa kobanda koboma moto ya moto kokenda bantene koboma ekokoma un tribal mais tokokomisa yango ntina suka na suki ti modele wana toza na message te mais message ezali tozoloba na bato ya Chilombo bika bato ya Martin Fayulu nga pola mbula bilambe pola na olenga na malili mais lelo pouvoir te mettre sur ngo to zoate tellement ezaki complice ya ye Kabila ayebaki plein na ndenga salaki apesa Chilombo po avec ça mwasi ako utiliser mais le quoi utiliser et ça bien na bango batu na bango baluba ba comprendre et ça bien mais elo na biboye biso to buni na mboka o oya changu afantité 2023 to bo problème to son esprit bete to mokate atika la ye pouvoir parce que ça a été to souffrir on comprend ngala otembo ya bola marché boye yo bikela beti tatouage okainga mais pour ça tatouage ba elaxini c'est que bete ka ngoza mu teka nyama ngala tembo liboye na saba kento yo bikete c'est que osaro mo mu bitumba bongo yo sura tela boye ba porta na ntoto na papa to lobi boye oye sami na ngo boye na nyama kufela misi to mo elo mo ezate bisto yebi kuvenso bimi kamere makala butu tongo yango bala sabi ko tweki ekiti mais o bande bimaki okopoe eloko moko ezate bango bakomo menase biso bakomo machette ko menase biso si ba menase biso bazo ko menase biso bito belo te tant bito répondre et c'est mabe machette na pas biso belo moti et ça déjà peu déjà mais to regarder bande biso pas maté fa ça mutu moko ya respect mutu ki na biso normal mais to regarder biloko la tu bibu na tu sali so comme machette micho na comme ça on a to yango et sali to ba IDPST mais bon ba ya kana ba ya kuna na Gombe mutu biso moko na ba sa boye biango na micho kao mais biso ya mukega to salaki awa mokile talib bateso ba policier et combien boye sima beno bo so de o ya grave nezoya est-ce que même on tellement Kabila kutu mtana ba soda kutu banga mamuga mais bito tellement to bunda hein bongo ye aba soda beti ba tikata o atemo nango et ça quoi 6 soda ko biso so bini to buna bango o la ngala bakaya yango là merci. Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Au Moni, l'amour, c'est le peuple. L'amour, c'est le peuple, le roi Bissot, tout ça. L'amour, c'est Abimbati. L'amour, c'est Moïse City. Pour avoir le roi musique, on a une sacralité. Bissot, ça, radical. Bissot, ça, ta constance. Bissot, ça, tu boy. Tu boy, tu le temps de reconnaître la réflexion, tu représente la République. C'est poussé à toi la résistance. Mais tu sais, ça, Moïse, quand tu me boy, je vois dans ça là. Biso il ne fallait pas tomber tata masolo na ye. Il fallait pas tomber tata comme on est nazo comme ba lo comme on est parce que y a des commerçants. Les abaja jouer quand na l'amour aussi mbaté pembe na biso surtout biso ba na décidé. Donc l'amour en général mobimba et aussi mbaté ta la passion tout ça na lelo. Monde moi ils ont chauffé, n'enga ba difficulté na biso be ba toujours chauffer. Tozo lia malamuté kotanga kutu ba conseil biso a ceux qui ba classe on se ya ofélé ba tozo comprendre le phénomène en côté. Donc pasi yé na nenga ko sakana te ko le kao tozaki nango Chilombo nzoka biso to kansaki lokola aye peut-être nzoka yaki na ye système ko voyager donc azako la azako bouler azaki na ba boule que son aye lokola bamboko na kenda te son na commis place wana faut na que c'est un voyager tout fait azako bebi samboka voyage moko ko coûter 2 millions de dollars na voyage moko ce ko bouler banda sali ba voyage nyonso mongo combien babimisi et na gouvernement na bango ya ba Rwandais bolanda bien ti ba kombo eza na liste wana ya ba membre wana ya gouvernement wana bomona ke ba Rwandais bazongi le sous ba koti mawa pona mboko mais avec la Mouka avec Martin Fayulu avec Adolphe Muzitu Maramoja kitoko mais 2023 koko sanate parce que biso za batanzela to bi guya nzela ndenge zalaka to bi masasi to bi ba gaz biloko na pa biso bela biso le côté mais rendez-vous ya 2023. Merci à la Congolais, surtout le peuple congolais, tous on a toujours unis ensemble parce que 2023, Boré Ozonga. Voilà que tout le monde a. Merci beaucoup.